Misiki yango leki wendo. Wendo azala makambo. Est-ce que wendo kolosoi? Abundaka na mama Ngebi? Oui, bon, ezaki ba kiti moko wana, avai na kiti moko na droite nanga. Na monika la phrase na liboso à lobby, c'est toi la salope qui m'insulte à la télé. Je dis, je te permets pas. Osoyoka jibe pe na bundina mani lela. Voilà, ya kokanisa déjà eza lokuta, ya komenonsinga, c'est vrai. Oui, moi je suis à Abidjan depuis le 4, nakomaki lobby. Naza logé na Sofitel Hotel, toza logé même hôtel na Fali, même bâtiment. Déjà n'arrivé na ngato na komaki na monaki Yorobo na moni abi apesinga mbote, imo episinga bio no uzawa Fali pazawa. Azaki na ba 4 garçons na sima, bato makasi mo ya Côte d'Ivoire. Nem na ba mopete, mais na ko reconnaître moko aza proche na ye kombone na ebité, alataki polo noir, Yorobo, aza témoin à événement. Alors, discussion à la bandi, à Gérard Kité, l'aime sur Pensenga soit tout l'inga bon na Obanga. Oh, toi, tu me sais comme moi, je fais mon travail, ok? Je te permets pas de me parler comme ça. Et à Zuneti Maya Sopelanga, n'a tindika qui donc, na collé, na tindiki, ouais, na tindiki, parce que ça monte. Alors, permettre d'être qualifié de salope. Bédric Kokab, moi, j'ai étudié et je respecte les femmes. N'a pas même basso, basso, ça la bordel, Nandela, basan n'a pas raison, la bango. Amfumu lengi lengi, betu tu yanga leri keri ka komini di selomba, batuge ni fumu inu keri kushe, papa uki, sarisa bana, waya luamu mudila kena, ambo, YouTube, Metro Makengo, télévision na Suisse, ozorudu kwankunga mimbot, imatea tremana mambot, landa YouTube, télévision. Salon Flori, mama moyimwene, mama mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Maganda boyigoyila, ungeri ki maganda boyigoyila. Yafisa, lengi lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro makengwe, Shadombala. Bonjour, bonsoir, Balanignon, c'est un Métro Makengo, Tapur TV, la télé des réalités. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit GPM de la presse congolaise. Et voilà, nous sommes dans notre émission de la découverte. La découverte et Ambela-Rabino, toutes sortes d'artistes. Et puis, et l'Obela Rabino analyse qui est bien propre. Merci Nabino Nyon Sobosé Belé, Bosé Ebele. Merci à l'icône, les Barbo, Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme Christelle Mumba Makengo. Merci à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse. Merci aussi à Nes Makadidia Tabao, Papa Jonathan. Merci à Chino Nonflé Lokisou. Merci à Gilles Lamporio. Merci à tout le monde. Merci à mes vrevés partout aux allez s'abonner massivement. Bonne année Nabino Nyonso, bonne année parce que Talara au 2023. Tolara qui veut peut-être 2023. Mamba bien et Gozala. Mabo s'abonner massivement. Beaucoup de télécharger, aimer la chaîne Métro Makengo. Tapir TV pour la décité. Merci Lelo. Voilà, nazanga moko Lelo pour tout panzan terega tout beta ma solo par rapport à ma mozole Billy Clinton, Ferregola, Fali Poupa, Eretse Watanabe, Dorboza et Belé, oui que JPM sera l'équipe en bien et Zalara toujours. Voilà, Lelo bino boyebi ba mozole ka d'internet, zole ka na musique na biso. Ferregola Lelo, les padres Ferregola j'ai des nuances, boyebi que dynastique et bimaki dynastique partie 1 parti moussouetikal où il fallait Bill Clinton intervenir, JDT, Serge Mabiala, Léo, Scram Poutine, mais Lelo, Milinga Koti Bandero Nanga, Bill Clinton a longué dans la dynastie, a longué vraiment dans la dynastie, Mandé Zalara. Zéro Inda Bokota Kota Mandé Zalara. Merci à tout le monde. Lelo Ferregola,
des padres, Jésus des nuances, boyebi mambozo leka. Parce que le Bill Clinton, ce que le Bill a se retiré longo naï parce que yé bayebi siye moyen attendre combo ya ouera son album exact parce que album ya ouera son te Frigo là a invité ki bango. Bill Clinton a utilisé bango, ba signé qui contracté pour un album wana. Amenga bango master ya mona man ya tout ça projet mo tout ça likambo ayeba yembi. Mais par rapport à contrat qui t'a exploité bango ya ba Billington ba modi pe mabe Billington pourquoi ko ça fali pourquoi Billington ko lobana ko ça c'est trop dire mais ko féliciter tout ko encourager Ferrego là et pardon fali pour na o yazo sala vous comprenez alors bandeko nanga eza participer mawa musique na biso ba musicien so ba linganiti tant fallait que dans sala ko beta ba libanda moko na ba Côte d'Ivoire na ba lomo bongo eza rappel fierté ya musique congolaise ndeke ndaka libanda ça ra fierté musique congolaise bandeko na biso donc congolais kaka mninga ndeka congolais otele keto otele ki mutema mabe pona nini lelo Ferrego la ko beta pe libanda mo kaka congolais zo boya Ferrego la lelo nana ko beta musicien mo beta libanda bo contre oh asali mabe basala bo asali mabe tout le monde qui la preuve un stade de martyrs fallait pour pas tout ça qui stade batonda ka beti concerné mais balobi oh te abete concerné fala yemba fala sala fala finalement au juste congolais alingaka nini ba misel so balingaka nini basala nini parce que so basali oh boyete so basali asali mabe oh boybo finalement au juste ezala nini héritier to beta concert a héritier sali plein abeti ne musique mais asali plainte parce que objectif il y a stade des martyrs na ba misel so mingi ezala ka non ba tondi sa stade wana etonda donc 80 000 places 80 000 personnes bakota mais tant que héritier Watanabe a tondi ça donc cela veut dire l'objectif nazala qui n'a fait étondité il faut pas qu'on encourager héritier Watanabe donc héritier Watanabe a beti na concert kitoko mais objectif ezala qui a tondi sa stade il faut qu'on rappelle to ko yebisa ina ba journaliste na bato ba osaba na bato bazo leka na ba télévision faut ko lo bagano atondi ça qui était parce que bandeko lo ba ko tondi ça pour tout a ko déplacer yango et salamité il faut que pour le babongo pour ayoka prochaine fois aye bandeng ya sala parce que tout bien héritier concerne le stade des martyrs alors que vraiment temps ya préparation ti donc tant vraiment préparation activité parce que pendant que fallait pour pendant que temps ya préparation ya robeta stade des martyrs avant que tu wenge babeta stade fallait annoncer ka dama comme stade des martyrs abanda ko répéter ko préparer en bien il y a un moni récite et ça qui sont héritiers qui tenter il y a qu'on préparer stade des martyrs na yo moni échec et salami donc faut que le baraboé a sali échec pour malasima en zamayene mais nous ce que besoin ko bomba ba nous besoin ko bomba baza ko bomba te a bet stade a sali plein bo te wana za ko pesa force te donc faut rappeler ko yebisa que non tala boy pour malasima ayeba nini ya ko sala vous comprendre j'ai un biso ba congolais toujours mailler les cima voilà merci toujours continuer toujours na émission na biso la découverte parce que la découverte de l'oba maramba bien et ça maramba bien les loso qui to lobby to kota mana banali to tala les lo guerre aux ezali seleyo na fali pupa na Ferrego ezali kamwa malonga te koto yo seleyo Poutine azobenga presque bato ya ko abenga bana wana atanga Roma fali to mwana wana kutu talaboy mwana wana kutu talaboy finalement tozo kende wat où allons-nous donc cela veut dire ba problème eza makasi lelo c'est le soki lelo c'est lelo soki par exemple album na générique na ezo yo kana topé ezo talama na net parce que ba kenda ki ba moni que non fali pour ba qui formule 7 na ye to sali formule 7 na ye à partir de former cette bateau bazolinga bateau ba yo qui former cette ala ba ye koto yo ba télécharger batala combien on bozo mona ngena combien ba vitesse ba vinango ezokende par rapport ya bongo mais fallait pour bino boyoki boyebi combien ba nini ezokende combien ba vinaye ala ba 1 million déjà ba 1 million de vues na kata album na ye wana donc cela veut dire ba comparaison na bozo sala wana boza sensité fali ensemble ça na bien faut qu'on féliciter faut qu'on encourager par rapport à cop na azo sala bande ko na se bo sala cop na bango bien faut qu'on encourager mais makambo ya ko yina na ko finga to ko ba bêtise wana ezana sensité la preuve année Montréal héritier Djambana Ratika Zadi assistant
tokozonga na régie bino mo boyoka musicien o aza musicien ndenga zo finga muninga ndenga zo critiquer Fally Ipupa ndenga zo boya Bill Clinton ndenga zo boya babatu donc musicien donc azama musicien aza soliste oyo abeta pa Bill Clinton bokomona ba photo na ye bokomona ndenga zo loba à propos ya Fally Ipupa ndenga zo critiquer ndenga zo boya Fally Ipupa ndenga zo boya Bill Clinton bandeko na ngeza participer mawa soki ba musicien bino sanga biso tolingani te musicien alors bien oh ils simba te oh pour encourager moninga ça veut dire loko bondenge tozolo ba to encourager héritier watandanga bete stade na ye malgré plein salama kité pour encourager par rapport à courage wana mais te et ça la participer mawa en tout cas Maître Makengo nde tolobaka tokosaka te tolobaka vérité beaucoup tokozonga na image bolanda bino moko ndenge mission azoloba ndenge mission azo critiquer ndenge azoloba azoboya moninga o azana top azana succès ils ont participé tout l'anda après tokozonga sima avec Montréal Ratika Zadi Héritier Djamba nomisa Pierre Soin tous les cas. Ouais, c'est Dexy Solo, les Brésiliens, les maîtres courts. Naïb sabinoka ba vérité ozo sabinoka bo mi diembi ka za na vérité tika la vérité. Oh Fally aza meilleur chanteur, oh Fally aza boyo, Fally. Mais boka musanga hivi. Boti koka musanga po ntulokwa Fally soit daki meilleur. Alingaka yeba koyemba. Alingaka yeba obeta musique. Mutu no nakoka koyemba 5 chansons te yemo ti concert ici. Eh, moi biso na kini mabeza ke eloko eza mabe yango biso to sepela nango eloko eza mabe yango biso to sepela nango mais ba vérité eza pena ke Fally ndaza na 5 chansons na concert hier moko pena ba kokate bref ikutu bozonga na concert abeta na stade bozonga na ba image na kala o abeta na maluku ba ebi ba vérité to sa bino soki ba ngwario so ba nini yango na comprendre bino ti bino o boyebi ezaka ko critiquer ko finga na banini ko luba ba n'importe quoi mais vérité beaucoup aussi porter vérité hein attends ba faux chanteur ba chanteur lokwa ba mbasi faux chanteur ba animateur lokwa ba tango fort ba faux ba animateur donc même nous bongi vérité en té nazo confirmer bino que faire gola à l'équipe banda na Fally to longola ba vina biso ya kala to longola ba vina biso ba we ranson bango tu ana to longoli bango na ba masa na etuti kita vraiment ti na batasuka aleki bango tu na na koyemba mukile bi kutu wana kutu bobo ya ngote mais Bill Clinton yo fute yo okomisa ba miseno ya mibali basi na yo maya kamba daki mwasi na yo obanda ko beta eta ngosi o beta opese mbongo te yango longo mouvement kima donc comme ça ba ministère na yo batolotolo na tu basi na yo na yebi ba secret na tu na bimisa ngo tina suka donc ngana yo donc o trahi faire gola Jésus de Niance Mystère Lovalova nga Dexy Solo na yelio donc yo vraiment na yelio vraiment tina suka il faut na bimisa ba vérité na tout on a no faux animateur ba animation nyoso sala na wengeza c'est le Ostram batu ba yebi yango wana kutu ba kosa raté F le noir a yebi yango biso to bande ko beta pa na oboto beta o ko kopesa biso pas même kutu monga transport o mensa biso ba maya chasser ou bateka na banini na nja kulibaya yo komune ko mi bien nja kulibaya F le noir témoin mona poto et tu bela yebi nde to beta makolo bandaka savu ti kingasan Sikotolo baba vérité wana tout est. Bill, on a faux animateur kutu. To bete denda sa basi mango kenda bwaka mwasi no na nyo soliste na. O ko maya kamba tellement dara mwasi na yo. Yango zo na disco bwaka kombo na. Sikotolo baba vérité wana te. Nja kulibaya oyoka. Voilà, merci Bozaki Belé, Yolanda JPM de la presse congolaise avec votre émission La Découverte Bino Boyoki. En tout cas, pas trop de commentaires. Bino Moro Boyoki, musicien a évolué awa ti nzamba sungi a kepoto. Mais Boyoki marambo lobby par rapport à Ferregola, par rapport à Fally Ipupa, par rapport à Bill Clinton, par rapport à Célé Boyoki héritier Boyoki bino Moro ninga lobby.
Dercy les Brésiliens, merci. Place aux Ali depuis Paris, merci. Merci à l'icône, les Baba, Papa Métro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme, Maman Christelle Mumba Makengo depuis Suisse Nazirique. Merci à Salon Fleury, merci à Ness Makiadi Diataba, Papa Jonathan. Bonne année à Gilles Lamporio, bonne année à Mouta Kiss, Bamote B, Place aux Ali. Bonne année à mes vrais partout Bozali, bonne année à Bino, bonne année à Delcine Jolie, bonne année à Robas Gomba depuis Paris, bonne année à tout le monde, bonne année à Pierrette Moke, bonne année à Glodindaya, bonne année à tout le monde, merci à tout le monde. Voilà, Bino Boyoki Dercy, les Brésiliens, Boyoki Nenga Lobby, par rapport, il y a Ferrego là, par rapport, il y a Bill Clinton, Nenga Zoboya, Nenga Zoloba. Et ça, la peut participer, ma voyant, Nenga Oute Koloba. Tant aux amis, tant aux musique Nabiso, et Zobima na libanda mboka. Ils ont fierté, il faut encourager. Muninga osa musane bien. Mais tant yozo boya muninga ndeti seleyo. Tant yozo boya fali pupa. Et loko nini seleyo o bana to yebi ke non ba credo o sa loko salara na maison mère. Le lo tant o évolue sala ba carrière na yo et loko nini o yo sala par exemple ti lelo et tikanet ba vraiment depuis que to seleyo bana tant longwa ka sa sali groupe nae ezate. Est-ce que le na na groupe est-ce que seleyo boye to yebité finalement tant ozo boya muninga tant ko benga muninga mwana bana wana ozo boya muninga na Bill Clinton ozo loba rien yon to sala ba cri non te sala maison mère lui ba cri non te sala que no ba jésus que maison mère tel mais surtout yebi Bill Clinton tant Bill Clinton a une maison mère à côté seleyo ba ko sala intervention rapide je me souviens to sala bana mike vraiment ma capacité na sala dana oyiba makambo Bill Clinton va payer charge ya ko boire kana intervention rapide album baneti suka seleyo to yoka été mais pendant que seleyo azalaka na kati ya maison mère Bill Clinton aye ayo kuta seleyo ba beta 12 aboaka te na album bino nyonso boso bozongisi album mon intervention rapide boyoka ke non Bill na seleyo boyoka seleyo na kati album wana yembati aboaka pété mais boyoka ba cri ya Bill Clinton et cartonna petit le cartonné yoka naka ba générique belé kana maison mère Bill abima en tête Bill boyoka ba bilo na ya sala donc pour vous dire que non c'est Léo azan musicien congolaise asara fierté pe mboka mais ba critique to ba makambo lo ba rapona ba ndeko na emo elezaka et ça la bien te neti ko benga muninga o benga fali mwana wana atayo mo place fali aza pour ça les nengeni yango est contaminé na ba chroniqueuse na ba journaliste ndeti to ba bona na minute na Côte d'Ivoire za ko inda Virginie Manganga il paraît ba kangi ekutu ba kangaki na Côte d'Ivoire po ndenga lekaka na télévision finga ka fali ndenga lekaka na télévision ko critiquer famille a fali libota ya fali ba kekuta na Côte d'Ivoire dans même hôtel place Virginie Manganga même hôtel bopé fali azali ba kutani wana échange de paroles ça Virginie Manganga a permettre que coller fali na nzoto na mboka ba paya na Côte d'Ivoire a coller fali yaki aye retourna bisa yonde muto finga kanga na ba télévision malamonko mais chaîne de paroles comme ça la mana fali tellement fali ba na Côte d'Ivoire wana sala ki bienté la police ivoirienne de yaki ba yeko ba retenir Virginie Manganga na fali pour ba kendaki na poste ya police pona ko solola Virginie Manganga monaki na ba vidéo oyo ba kote na kata jeep Virginie Manganga ba kote na kata jeep nenga kei ba keneti na la police fali pour papa landaki ba sololi alors ba condamné Virginie Manganga ba lobi pe na fali non fali aza mwana moi surtout aza mwana moi si il fallait boyebo ba blo moi bongo mais eza kitoko na moko ba paya mona bonda ko journaliste qui nda ko sona kana musicien mombo aza renommé wa yebani et ça livement kitoko te ndete histoire à Virginie Manganga wana Virginie Manganga na na congé ndete bande tozo yo ba soupçon pende les autres tozo yo kana na Côte d'Ivoire paraîtrait producteur moko boyo producteur mo nene oya produire rapé ba artiste ndemutu invité ki akendaki kuna ndete tozo yo kaka parce que na hôtel wana bazalaki na restaurant bazolia na producteur wana tokotanga Amadou Jabir tutangiye Amadou Jabir bazalaki producteur ya Wenge 4x4 na Stade des Martyrs donc yende mutu bazalaki na Virginie Manganga fali pour paper azalaki même wana ye aye ko yonde mutu insulta kanga na ba télévision ozomona
c'est là raison Virgin non non fallait bien que pizza ba bilo moi bongo donc des salés à coller fallait dans nzoto fallait boire quel soki mulangi ba bilo moi bongo donc ça exactement qui to côté ça m'a participer moi na mboka ba paya ba bilo ba bongo no ça mais ça ko quitte sa culture ko quitte sa valeur ya mboka na na Côte d'Ivoire ba bangaka RDC na mambelé sur le plan musical sur le plan football sur le plan mambelé belé ba mona que non ba des congolais mo bo et puis star mnen le roi Fally Ipupa journaliste mo mnen bazo swana na kati ya Côte d'Ivoire et puis na tellement mnene oyebani et ça là vraiment bien c'est les mecs qui to côté entre bande qu'on a biso pe ba journaliste ba collègue na biso ba chroniqueur boye ba ndenge nini ya ko sala ka kopa on pe ndenge nini ya ko lobaka makambo susu côté ni ba propos mo na ba télévision et ça là qui to côté et na minute makambo o et ça là na Côte d'Ivoire qui to côté makambo ezo le kana minute entre Bill Clinton na Seleyo na Fally na Ferré na Fally et ça qui to côté na minute o donc bana wenge baza ko kabona donc Seleyo na Ferré go baza na kana bango Bill Clinton ba sundole ba bikena za mwana wenge te ndenge na ko côté la Fally ndenge lobela mamba Fally bozomona ya ba na wenge ku ba album wana dinasa ba ba takika Fally pourquoi bino bo saka album moko bo taker mutu bo sala album bo taker mutu moko et ça sens te biloko bon pe nzambe pas ko permettre onte a ko linga ngote bandeko nanga tout se soutenir tout tombe la musique tout tombe la culture na biso et que ça là vraiment kitoko et que ça là vraiment bien ba tiraillement ba bilo moi bongo et ça vraiment kitoko côté merci na bino nyonso o boza ko landanga partout dans le monde entier na chaîne na biso Métro Makengo Tapir TV la télé de réalité net olobara toujours bonne année na bino nyonso oyo bozanga ki biso to bandi sikoyo marambo eza kitoko bo télécharger bo me bo partager vidéo oyo et que ça là vraiment kitoko et que ça là vraiment bien tozozonga lisusu na régie nanga toujours Montréal héritier Jamba na complicité na yena Ratika zali tozonga tozasikoyo bo lisusu boyo kalisusu interview oyo lisusu na tozwakina musicien oyo mambo lobby ça li passe pe mawa na kosa ba commentaire bete bino moko tozonga na to tala bino ensemble pe tozonga pour to clore émission na biso Ratika zadinde zala toujours toleka vraiment tala monita no loba bo loba ke nga no loba mabe na loba mabe bo finga bo sa bani mais no loba vérité nga beta pa bilu wane logo malongeza te mais ye lokola a trahir magamba wenge a trahir Ferregola nga zana rapona ye pe nazotanga bino 5 fois animateur oya Congo premier animateur oya yebi ko bwaka te c'est Bill Clinton carrière na mobimba asali yango na bakri ya Seleyo bata wenge bayebi botu na Sankara yebi yango bien soto lobi bongo boleki bo finga na ba commentaire mais ça ba vérité mutu lokwa tipoi non la sala crime roté et kanga planète mobimba lokwa eclipse musoso to lobate mutu lokwa tipoi wana ayebi ko bwaka te moni ye pene photo comparer na batu lokwa ba Yuri abwaka na ba Yuri Kaling on est à la vérité aujourd'hui animateur na bino tango faux animateur mon abena ayebi ko bwaka te aujourd'hui susu Robino mundi bo faux animateur faux animateur aujourd'hui Johnny Mbembe faux animateur 5 animateurs on a ba faux animateur ba yebi ko bwaka te mais bondi ma vérité te Bill Clinton na ba preuve on relax même si na ba concert botu na kaka bana maluku ba yebi concert au Bill Clinton a betaka na maluku les jours nga sala test les jours nga sala test concert a beta maluku ba beta fara na ka bosser ce qui a zaki Macintosh a kokate pourquoi mais Ferregola yo la musaye ayo pese sous makambu bozo leka bolo baba n'importe quoi Bill Clinton yo ndozana o sentir que au beti mabe biso tozana sans wenge jamais toko trahir wenge mais yo o décide de trahir wenge pour que ba wario d'avance pour na longola ki da kombona na komo bengo billet clinique donc on a faux animateur moko boye. Voilà, merci vraiment
Merci à tout le monde. Balobi, la télé des réalités, la réalité, bino bomoni boyoki, n'en pas trop de commentaires, ngana kosala, na kosa suba commentaires rebelete. Donc voilà. Donc en tout cas, merci. Continuez à s'abonner dans notre chaîne Metro Makengo Tapirouge TV, la télé des réalités. Vous ne serez jamais déçus. Bon, on mange bien, il mange kitoko boy car na chaîne abiso. Donc vous continuez à s'abonner, ça va vraiment plaisir bino boyoki et ça allait bien et ça vraiment plaisir nenge musicien. Merci Dercy, les Brésiliens, Maestro, Pambote Bele, merci à tout le monde, merci à Pierrette Moke, merci aussi à Glodinda depuis Lubumbashi, merci à TH Tenge, Jean-Claude Tenge depuis Paris, merci donc Jean-Claude Tenge, merci Nayo, donc merci. En tout cas, toujours musique. Et ça l'a boété. Le lot internet, oyo, et puis bah YouTube, bah belé yé, et yé libiso pe marambo belé. Le lot, bah makambo belé bimi, parce que internet s'opé. Tant que les alara bongoté, les alara pe boété. Donc cela veut dire, moi bien oyo, et le moment tout mon souhait le moment sur internet, tout est baraté. Parce que le total, j'ai bien pensé que ça balle des matchs. Fallait pas bien ici Formule 7. C'est le côté ici combien naï. Donc vraiment on bimi. On se montre que non massa on a tout le bas. Non oh Formule 7 na poto zanga bongo tanga bimaki balle de match et kundiango marambo ya Bill Clinton na seleyo na Ferregola et yeko kundango ba biloko belé et bimi. Vous comprenez donc cela veut dire voilà bapopo oyo Bill Clinton azoloba ezoko s'engager ye mon alobi ya koyemba na dynastie ata faire bengelelo akoyemba na dynastie te parce que ngai ko exploiter bango parce que alingai ko utiliser bango pour ba signer contrat te abenga mona mai yaka ndenge zaka c'est le nani Bill Clinton amoni yango malonga tabi na benda inanga pour malonga za katite c'est le yo abi faire Bill Clinton abi c'est le yo baza ko utiliser pas faire rigola. C'est normal parce que c'est le succès dans le côté. Et on a dit succès, succès batu ya fali poupa. Alors que ça la bilo momo so fali poupa les cas ça y pas so fali poupa ko beta na date so fali poupa ko ça elo mo na date y pas créer elo mo na date so pour bataika. Donc cela veut dire c'est le aza elo côté on a maloba ya Bill Clinton na zoloba. Ay Bill Clinton abi c'est le yo ayebi makambu Bill Clinton na sala yi. Bington asomba vivra bien ko lega seleyo binga ba mapalin ba mapangu na e o seleyo lelo azana ngoti bimba popo ya Bill Clinton. Donc cela veut dire Bington ko s'engager yé makambo Bington azolo beza yé donc bo tenir rigueur te ba bazo leka na télévision bazo lo n'importe quoi ba to faire bazo leka bazo finga Bill Clinton bazo finga yé na ba ndenge moko mabe siko Bill Clinton alobi nega la vérité. Faut ko banda source net to zabo il faut ko banda ka sous place yo uta. Grâce à Weranson tabimisa bango nyos mais pourquoi yako dédicacer autant combo ya Weranson album et comme un problème oh album a weraté oh album ya nanité ba autant combo mutu tel te oh bingo na komisa ka fali oh bingo na zoko remix ka fali pourquoi où est le problème boza bino na bino ba artiste congolaise boza bino na bino bozo wole la kanini. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a des propos il y a Bill Clinton par rapport à Makambo Oyo. Et zo les cas, bino motal ba image boyo qui va musicien ex-musicien Bill Clinton na kabose bulembi ndenge alobi par rapport il y a bandeko na ye ba musicien ba président na ye place azalaki en tout cas participer à bino bo juger émission botala parce que tout le barra la vérité. Merci à tout le monde, merci à mon papa l'icône les baoba papa Metro Makengo Simon Kabaka depuis Suisse. Merci à famille Makengo Mifi Makengo Mireille Makengo merci à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse. Merci aussi à Ness Makia Didier Tabor papa na Jonathan. Merci à mes vrais partout. Merci à Pierrette Moke. Merci à Nanou Mata monté ma fa de Gaulle. Donc Bambo TV personnel depuis Allemagne, maman na Ken Mata depuis Bundes. Merci à tout le monde. Continuez à s'abonner dans notre chaîne Metro Makengo Tapirouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi je dis merci et bye. Amfumu lengi bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana waya lwa mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwangu
théâtre mana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yiyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeriki makanda boyigoyela Yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe metro makengwe Shadombala